prédication de Val de Mateya ya ndeko Val de Franck donnée et Pesami le 23 juin 2021 transmission ezali retransmission ya Mateya ya 1er décembre 1985. Je voudrais lire une parole, c'est que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 2. nakopesa bino liloba moko eza na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Chapitre 2, une parole qui nous est connue à partir du ezali liloba moko toyebi yango Ici il est écrit, awa ekomami l'apôtre Paul le dit ici par le Saint-Esprit, apôtre Paul azali koloba awa na nzela ya molimo santu cependant c'est une sagesse, ezali nde bwanya oyo bazali koteya katikati na bato oyo babongi be ni des chefs de ce siècle, ezali bwanya oyo lei liso emoni te ekoti mpe na motema ya motu te. prêchons la sagesse de Dieu, le Seigneur est caché, que Dieu avant les siècles avait prédestiné ezali bwanya oyo nzambe yambo ete likeke oyo eleka chef de ce siècle n'a connu. ezali bwanya oyo bakonzi ya eleko oyo bayeba te N'aurait pas crucifié le Seigneur. mpo soki bayebaka yango balingaki kobaka nkolo yesu kristu te. Mais comme il est écrit, lolenge ekomami choses que l'homme n'a point vu ezali bwanya oyo liso ya moto emona te et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ekoti mpe na motema ya motu te des choses que Dieu a préparées. makambo oyo nzambe abongisa Quelle promesse mpo na merveilleuse bato oyo alingi elaka nini ya kitoko nous est ici accordée, awa epesa biso nzela que nous nous puissions attacher ete tokangama sagesse na bwanya oyo qui n'est pas de ce monde, oyo eza ya mboka oyo te ya mokili oyo te et qui n'est pas non plus à trouver chez le chef de ce siècle. mpe tokoki komona yango na bakonzi ya eleko oyo te. Nous voulons que le Seigneur ouvre nos cœurs. yango tolingi ete nkolo afungola mitema na biso. Fixer les regards sur lui. Nous l'avons lu tomoni ete que si le chef de ce siècle soki bakonzi ya eleko oyo bayebaki yango qui était-il quand il était sur la terre, azalaki na ntongo azalaki na mabele c'était dans le plan de Dieu, c'était ça le plan de Dieu. ezalaki na ngwango na nzambe Que tout cela soit arrivé tel que c'est arrivé, nyonso wana ekokesama ndenge yango esalamaki c'est tel que Dieu l'avait déterminé. yango ndenge nzambe afikisaki yango. Nous avions parlé avec le frère Dittman, tosololaki na ndeko Titmans ça passe très vite, eza koleka ebele nokinoki pas vers sa fin. mbula elingi kokende na suka Et Dieu nous appelle sa parole. mpe nzambe aza kobenga na nzela ya liloba na ye tondima yango Très bientôt. mpe akokisa yango kala mingi te. Que nous sachions ces choses, ezali ngolu toyeba makambo oyo mais que nos cœurs soient prêts kasi ezali ete à sa rencontre avec mitema na biso ebonga be mpona kokutana na ye. Dieu. À toi, à moi, à nous. ozala na litomba te na yo to na ngai Enseigner, ya koyeba makambo oyo connaissance. Ne nous apporterait rien. C'est seulement la grâce de Dieu. sanu memela biso eloko te kaka be ngolu na nzambe. Pas parce que nous sommes efforcés, mais c'est ezali la te grâce po de Dieu tosalaki makasi Christ ezali ngolu ya yesu kristu qui est au-dessus du jugement oyo ezali likolo na bajugement et nous prépare pour aller à sa rencontre du Seigneur. mpe azali kobongoza biso tokende na bokutani na ye na lola. Il a été frappé à la croix, il a souffert pour nous. ye awutaki lola babeti ye na kuruze likolo na biso Comme l'apôtre Paul l'a dit ici. ndenge ntoma paul alobi yango awa. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ezali makambo oyo qui ne sont point montées au cœur de l'homme. liso emoni te Des choses que Dieu ekota nano na motema ya motu te. ezali makambo oyo nzambe abongisi mpona bo balingaka ye ça, nous l'avons reçu de Dieu. oyo tozwi yango outa na Comme nzambe. offre de grâce, pas seulement comme offre de grâce, mais ezali kaka lokola ngolu na bulikabo ya ngolu te. gage, une assurance. ezali lokola gage mpe assurance oyo tozwi kouta na nzambe. Attaché à choses, attaché à ces choses. nde ngolu ete tokangwa na makambo oyo Son nom et lui apporter ete tokumisa nkombo na ye pour la grâce que
Et to me mape lokumu na kombo na ye na ngolo ya pesi biso. Je vais demander à quelques frères qui se remercient. Na kosenga na bande kosongolo bako kosambela. Notre Père Céleste, tu nous vois, tu connais nos cœurs, nos désirs. Kolo na biso, mona biso yebi mitema na biso. Tu connais les motifs de nos cœurs, oh Dieu. Yebi motive na mitema na biso. Tu as venu ici nous rassembler. Toye kosangana wa Grâce na ngolo na yo. que nous puissions ouvrir nos cœurs Tofonga mitema na biso. pour que ta parole Po ete loba na yo. tombe dans les cœurs. E kota na mitema na Que biso. ça puisse porter des fruits. E Que mema mbuma. puisse sortir Pe e koko kobimisa. afin de te rendre et te glorifier. Wete Encore de sa grâce que les produits en vous. pesa ngolu. Son espèce. Ete La grâce de recevoir ta parole telle que tu la donnes. ete loba no ntango ezali kokota ebimisa mbuma na lolenge na yango. Tu vas nous parler. Tika ete Que tu veux parler. opambola mbebo oyo ekoloba na biso. Afin que rien ne peut être fait, nous te demandons, Seigneur, que tu veux nous accorder ton bon Saint-Esprit, Seigneur, Ete opesa biso puisse révéler ta volonté. molimo nsambo na kitoko otalisa biso bolingi na yo. Révèle-toi toi-même, Seigneur Jésus. O mitalisa yo moko nkolo Yesu Kristo. Devant nous, Mimonisa katikati liboso na biso. afin que nous puissions en toi dans ta parole te chercher. Oui, Parce que t'es- tu vas dans ta parole, Toko toyeba yo. et la vérité. Oyo zwami kati na eloba na yo. Loba no ezali solo. Te remercions, Seigneur. Topesi yo matondo nkolo. En toi et dans ta parole, nous avons la sagesse. Pe na epai na yo pe na eloba na yo toza na bwanya. Seigneur, je te demande, Seigneur, nous te demandons, Tosengi yo nkolo. bénis tout ton peuple sur toute la terre. Pambola liboto no mimana kati na mabele nyonso. Seigneur, chacun. Pe pambola moko na moko. Esika azwami. On aurait voulu être ici. Mingi bakoka kolinga ete bazala awa. Nous savons que toi tu es partout. Kasi yo ozali bisika binso. Tu réponds partout. Pe oyandolaka bisika binso. Là où tu es invoqué, Epai wapi bainvoke yo. accorde la grâce pour que nous puissions Ka ete otia ngolu. pas manquer d'atteindre ton but. Po ete tozanga kokóma na biti na biso te. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Oyo yango ndenge elobi oyo emati na motema na motu te. qu'aucune oreille n'a E ata liso to lito ya moto emoni te. révélé pour ceux que tu as élus, que tu as aimé, Yango nde oyo yo otalisi na boyo yo pona oyo yo linga. et d'atteindre par ta grâce. Amen. Tika ete yango ekomela bango na ngolo na yo. Amen. Quel privilège. Oh, litomba nini, privilège nini? Sur le de nouveau. Quel privilège. Litomba nini? Oyo tozwi. D'être rassemblés pour l'écoute de la Oui, te tosangana awa mpona koyoka liloba na yo. Seigneur pour écouter. Mpona koyoka oyo oza na yango mpona kolobela biso. De les croire. Mpe toyoka mpe tondima yango. De ne rien ajouter Kobakisa eloko moko te. et de ne rien interpréter, expliquer Mpe koyandola te. Mpe kobakisa te. jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive. Mpe kozela te ntango ngonga na Nzambe Cela plaise au Seigneur esepelisa nkolo. de faire Tosala ce qu'il a promis. oyo asala oyo ya alakaki. C'est une grâce inexprimable. Ezali ngolo oyo tokoki koloba te. Et compte à ce que jusqu'à la fin, Tokoba te na suka. parce que celui qui se persévère jusqu'à la fin, Mpe oyo akokoba te na suka. pas le commencement. Ye nda kozwa motole ebandeli te. Pas le milieu du trajet. Ezali katikati na nzela te. Couronné, c'est la fête qui comptera pour tous. Paul écrit aux Corinthiens, Paul alobi na à bacorintien la course, ntango bato basalaka course de ce qui pourrait les charger. mutu nyonso akobwakisa oyo ekoki kopekisa ye akóma na suka. Nous sommes tellement engagés dans ta parole, Tozali mpenza bato oyo azali engage na eloba na yo nous sommes pour la révélation de sa parole, mpo na révélation eloba na yo de son nom, de ton nom ya nkombo na yo. ce que les hommes et les théologiens, les professeurs, Oyo bathéologien na baprofesseur les écoles, appelés na baenseignant ya école qui ne peuvent pas comprendre, bakoki kososola te kasi yo na ngolu na yo accordé par ta grâce. otalisi biso yango na ngolu na yo. Et il a pris le plus simple parmi le plus simple,
ye azwi bato ya pamba katikati na bato ya pamba, il a révélé la parole plus puissante atalisi bango liloba na ye, sur les âges. Il a mis ça en lumière. akamati makambo nyonso ya bikeke mpe atie yango na polele. Ceux qui s'estiment comme des enfants. Apesi yango na oyo bimoni lokola bana mike. Installés à droite et à gauche. Ezali te bato baza koloba makambo ya gauche droite, Ceux qui viennent comme des vases vides. kasi apesi yango na baoyo bazali koya lokola bato bayebi eloko te. Ils seront toujours de nouveau remplis. Mpe lokola bayebi eloko te, bango bakotondisama lisusu Laquelle, d'une manière ou d'une autre, na lolenge ete nous ne pouvons pas être bénis. Il n'y a pas une réunion inculte dans le cadre du Seigneur. eza na lisanga te, mayangani te oyo kati na nkolo bato bazwi eloko te. Toujours être Ntango nyonso nzambe azali kopesa chacun de la même manière. na lolenge oyo ye alingi. Qui peut signifier temps pour tous. Nzambe asalelaka ngonga ntango nyonso. Dieu, pour chacun, a quelque chose. Pamba te nzambe aza mpo na moko eloko songolo ya kopesa. Mais jamais Dieu nous a laissé partir vite. Ata moke te nzambe atikaka te tokende ye tozangi eloko songolo. Son problème resteront pour nous insondables. Po mwangu na ye ezali tokoki kososola yango te. Pour atteindre, ayant le but clair sous les yeux, Esengeli tokoma très brillant, très rapidement, tokoba derrière nous, na nzela na kati na mwangu na ye na kimia. nous nous posons la question, c'est que le futur nous apportera. Tozali komipesa Consoler, mutuna plein d'assurance. Parce que ce n'est pas nous qui planifions, nini yango ekomemela biso, kasi tozali na assurance makasi. Parce que ezali biso bato bazali kosala mwango te, kasi ye se asali mwango nyonso. même si on venait parler de toutes les directives, comment est-ce que Dieu a conduit et dirigé les choses, il y aura un témoignage. Atako tozali kotala makambo ndenge nzambe azali kokamba, Témoignage. tokotala tokomona matatoli na matatoli na matatoli. Par 14 jours d'ici, Ata 14 jours ya à awa, New York, ata on va faire ensemble, kendeki na New York, qui n'est même pas dans les messages. nakutanaki na ndeko moko aza kotana message Il te. demande, Atuni ngai, quand il a écouté 3 prédications, ayokaki mateya ya il misato, disait, frère Franck, alobi na nga ndeko Frank, que tu puisses venir à New York yaka na New York, et aussi dans toutes les villes, j'aimerais que tu puisses venir. pe na masanga nyonso basambeli nalingi koya mpo ngai nazali mo na contact. Je voudrais aussi que, Nalingi mpe lisusu alors qu'il disait Jamaïque, je me suis rappelé, okende na Jamaïque. Ntango alobi na ntina Jamaïque, Londres, nakanisaki mokolo mosusu azalaki na Londres, avant kotena koma Londres, cet évêque-là que j'avais rencontré, nakutani na évêque moko, tu as mentionné dans la prédication William Branham, j'ai dit, alobi yo otangi na litère na yo William Branham, ngai nalobi iyo. et j'avais jamais auparavant Nayokaka l'homme de Dieu, liboso l'homme de Dieu. koyoka moto na Nzambe wana. Cet évêque avait une grosse croix Pe évêque wana, pendant ce mopisikopo wana azalaki na kuluze monene na tolo na ye. Je lui ai dit, mais tu l'as écouté, mais tu as écouté Dieu, mais pas lui, tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Natuni ye oyokaki na ntina ya Branham, kasi oyokaki moto na Nzambe ososolaki te. J'avais le désir une fois d'aller en Jamaïque. Yango ayebisi ngai mokolo mosusu nakende na Jamaïque. Il me dit, j'irai là-bas pour toi. Pour Alobi nakokende kuna mpo na kobongisa mayangani mpo oyo ya koteya kuna. je me suis dit, oui. Ngai nalobi na ye iyo nakoya. Quoi que je m'étais proposé, Atako nasalaki mwango ete nakende kuna, je n'ai rien planifié. nabongisi ata likambo moko te. Je n'ai plus rien. Mpo Mais attends comment Dieu dirigera. nabongisaki eloko te, nazali kozela ndenge nini Nzambe akobongisa makambo, koyende afongolaka bikuke. Nous avons un grand puissant message Toza na message ya nguya par le pays. Par ya le pays. koteya na bamboka na bamboka. Nous n'avons pas
toza na soni te parole ya koyeba na Nzambe, et non plus celui que lui a été. pe toza na soni ya mutu oyo Nzambe autilize mpona koteya sango malamu wana te, Les promesses pour notre temps. pe kotalisa bilaka oyo Nzambe abongisi be mpona ntango na biso, Très clairement. pe na ndenge ya polele polele. Qui nous a révélé ces choses, Ye nde atalisi biso makambo oyo, qui a parlé avec lui, Nzambe nde atalisi ye makambo oyo, ye nde alobi na ye, qui les a révélés. atalisi makambo oyo, C'est le même Seigneur pe nkolo moko moko wana alobeli biso, alobeli moko na biso, atalisi biso révélation ya ye wana na kati ya eloba wana. qui a constitué la grande distinction à faire entre nous n'avons pas seulement un grand homme de Dieu, Nde likambo ezali wana, tozali likambo ya grand homme de Dieu te, nous avons écouté kasi Dieu. ezali nde toyokaki Nzambe ye moko, biso nde toyoki. C'est pour cette raison Nde mpo na ntina yango nous l'avons devant la parole de Dieu tozali kolanda ye que ce qui a été dit. kati na eloba na Nzambe. Cela. J'étais très triste plusieurs fois pendant les voyages en Australie. Nazalaki na Parce que mawa mbala mingi na Australie du fonctionnement po kotala kokama mangomba na bango wana, parmi ceux qui prétendent croire. na kati na bato bazali koloba ete bango bandimi message, Et alors qu'un frère, bango baza na badirection ebele. dit frère Franck, Ndeko moko alobi na ngai, ndeko Frank, telle et telle direction croit que, bato songolo bandimaka ete et ils ont fait des alliances, Nzambe ce n'est pas transparent. engebeni na Apocalypse 10 asa ayaki deja mwangu na alliance wana ayaki deja, pe bango bakambo te na bakantiki nyonso esika balobi makambo ya makila, bango balobi balongoli makila wana po epai na bango sikoyo likambo ya makila te, eza likambo ya liloba na Nzambe. Ça n'est plus valable. Likambo ya makila eza so na ntina te. Quel point les gens Talani lolenge kani bato bakomi na libunga makasi, qu'en faire un vieux évangile chrétien. bakomisa na lokola évangile ya kala, Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. mais ezali évangile ya Jésus-Christ. Jamais il y aura un autre évangile. ekotikala jamais kozala évangile mosusu te, En dehors de cet évangile qui nous a été légué, à part évangile oyo batikeli biso na bantoma mpe évangile-là, basakoli. dans son intégralité, Yango nde esengeli eteyema mobima na yango suivez-moi jusqu'à la fin, hein, je vais devoir relever ces défis-là. Où est-ce que frère Branham a dit que le Seigneur est déjà venu? mpe natalisi bango te na suka esika nini ndeko Branham alobi makambo lolenge wana. Prédication 65, il disait, Na prédication 65 aza koloba nous attendons de retour, il disait, en tozali répétant kozela le Seigneur. bozongi na nkolo, mpe azali kobeta sete na yango, Les interpréter, esengeli kosala les donner, bandimbola wana te, et les charger des dos d'un vrai prophète. mpe bokambo te bandimbola wana nyonso botia yango na nsima na mapeka ya prophète ya solo. Un fou où les gens perdent leur orientation. Biloko ya ndenge wana ezali bato oyo ezali bato ezali bato bafu oyo bazali koperdre orientation na bango. Si elle se tourne de la parole de Dieu, elle n'est plus correcte. Soki bobimi na liloba na Nzambe wana orientation wana etikali lisusu ya ebongi bete. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce Tika te Nzambe apesa biso ngolu na ye avec un cœur reconnaissant. mpe motema oyo ya reconnaissance, La parole tondima mpe toyamba liloba ya solo, devant le trône de la grâce à apporter mpe la prière finale devant le trône de Dieu. Cela m'a touché. mpe topesa mpenza lisambo biso na trône de grâce ya Nzambe, yango nde ekotushe ye. Chez Madame Votre Mémoire, ce qui a été dit, Soki tolandi mpenza oyo elobamaki, la question, tokomi mutuna mutuna, je vais aussi nous la poser à tous. tokoki komituna mituna wana biso nyonso. Est-ce que cela nous a humiliés, Eske yango ehumilie biso nous a fait grâce, to esali biso fier, ou bien nous avons reçu de la fierté? ou bien esali biso ngolu?
Que Dieu puisse nous montrer les limites. tika ete nzambe atalisa biso balimite na biso Être humble et plein de reconnaissance. tozala bato oyo ya bopole mpe ya reconnaissance makasi Que nous ne pensons pas être quelque chose de plus. tokanisa te tozali eloko songolo ya monene tomatisa mapeka te Le fondement à la place de Dieu. esenge tozwa fondement na kati na liloba na nzambe. Qui peut se procurer une révélation? Qui peut se donner Nani akoki mipesa révélation son personne? moko te Si ce n'est cela lui est accordé par Dieu, à moins ke yango epesamela ye kuuta na nzambe ils n'ont rien à apporter. sinon moto moko akomema eloko Ils te ont le désir là de recevoir tout. nyonso tozali kozwa yango kouta na nzambe C'est lui qui nous a tout préparé. ye nde abongiseli biso nyonso Nous l'avons déjà dit. tolobi yango deja Ici, il est écrit awa ekomami des choses que l'œil n'a point, makambo oyo l'oreille n'a point, liso etikali komona te au cœur de mpe etikali komata na motema ya motu te mpe na lito ya motu te kasi makambo oyo nzambe abongisa mpona baoyo balingi ye. Nous sommes de nouveau au centre. tozali lisusu Dieu avec nous. na centre ya oyo nzambe azali kosala elongo na biso Tout est dans l'amour de Dieu. nyonso ezali kati na bolingo Aime tous ceux qui sont nés de Dieu. nyonso oyo babotami sika balingaka oyo babotami mpe sika 5, premier verset. Celui qui est né de Dieu ndenge ekomami oyo abotami sika aime tous ceux qui sont nés de Dieu. alingaka oyo nyonso babotami sika Ce qui a été dit ce soir. oyo elobami na poko oyo Les frères et sœurs, bandeko mibali mpe basi après que nous avons dîné, ntango biso esalamaki na poko wana ntango tosili kolia ils nous ont conduits au lieu de réunion. ndeko wana amemi biso na esika ya mayangani Alors le prédicateur dit, boye moteyi alobi frères et sœurs, na ndeko songolo nous connaissons très bien que nous estimons. Il dit, frère, le prédicateur a dit, frère, toi, tu n'as pas préparé la réunion. alors yo ndeko yo obongisi mayangani te Nous venons de notre entrepreneur, notre trajet. Le frère s'est conduit hors des réunions. Et le frère qui a l'amour de Dieu dans son cœur, alors sikoyo ndeko oyo aza na bolingo na nzambe kati ya motema na ye il lui a dit avant la réunion, alobi tu n'as pas le droit. yo oza na droit te ozala moko na kati na liyangani oyo Vous imaginez, tala nanu kanisa na likambo oyo je comprends assez le français. ngai nasosolaka mwa moke lopoto Pour avoir compris ça, j'étais blessé. ntango nasosolo likambo wana na tutisalemaki na motema nazalaki blessé Le monde religieux, le monde Dieu. mpe vraiment Mes larmes ont coulé. mpinso oyo ekiti na miso na ngai Le frère Rodi me parle, mais qu'est-ce qui se passe? bato balobi me likambo nini ezali koleka awa Il prêche dans une réunion. kaka na kati na réunion aza koteya Un frère mpe ndeko moko qui aime frère Franck. oyo alingaka frère frank Frère Franck aime. mpe ndeko frank alingaka ye Dans la réunion. amemi ndeko frank na kati na Il mayangani a conduit frère Franck dans la réunion. amemi frère frank na kati na liyangani Et tout veut être dans la gloire auprès du Seigneur. e oyo sengeli tozala kati na gloire kati na nkembo na nzambe Beaucoup se trompent eux-mêmes. epuis olobaki ndeko wana akota te mingi bazali komikosa Meurtriers. Ils ont 2 âmes en eux. baza na miela mibale baame mibale Donc quand vous payez une pleine décision réelle, nani bazwi mpenza mokano ya solo te mpo baza na bilongo mibale direct avec Dieu. baza na crainte na miso na nzambe te Nous ne pouvons pas entrer ici dans l'état de ces choses, mais cette fois-ci, okokota na muzino na makambo ya mebe eboye te vous savez ce qui s'est passé entre eux. oyebi eloko eleki kati na bango Il y en a qui veulent que Dieu leur pardonne. mingi balingi nzambe alimbisa basumu na bango Pardonner les uns les autres. kasi bango balingi kolimbisana te boko na basusu Ils gardent dans leur cœur. balingi kaka oyo na kati ya mitema na bango rancune kaka ezali kuna motema likundu etondi kuna À pardonner kasi tosengeli kolimbisa tel que Dieu nous a pardonné. ndenge nzambe apardone biso Entièrement. mobima na biso biso mpe esengeli tolimbisa Nous aussi nous avons à oublier. biso mpe tosengeli kobosana Quand
mabe baninga basali biso nous avons péché. po ete biso mpe tosumuka. Nous aussi, nous ne devons plus nous rappeler. Nous devons Biso mpe tosengeli lisusu ke kokanisaka mabe baninga basala biso. Et s'il y a quelque chose qui serait passé, nous ne devons pas que Dieu là. Soki likambo songola eleki, Pardonner. tosengeli kobe ete ndeko wana fo tolimbisa ye. Je pense aussi de parler de Jacques, ici dans Corinthiens, il est Totangi na kati ya mokanda ya Jacques 7. elobami La boyi. sagesse de Dieu mystérieuse est cachée. Ezali makambo oyo ebombana, La sagesse de Dieu est mystérieuse. ezali sagesse bwanga ya Nzambe pe ezali ebombana, C'est justement ce qui était caché. ezali makambo oyo ebombana. C'est justement ça qui devait être révélé. Yango nde mpenza esengelaki ezala La revele. sagesse divine, la sagesse de Dieu ici. Yango nde ezali kati na eloba na Nzambe awa Verset 17. na kati na Jacques chapitre 3 verset 17 17. tokotanga La sagesse au contraire bwanya nzoka est d'abord ezalaka nanu peto. 3 verset 17. Jacques 3 verset 17 Aimable, ezalaka na bolingo, brillante, ezalaka boyambi, à miséricorde, ezalaka na bosawa, exempte de toute ezalaka na baduti te, et sans hypocrisie. ezalaka mpe na bilongo mibale te. Quelle parole puissante. Oh, liloba nini ya nguya. Ça, c'est la sagesse divine. Oyo nde bwanya ya Nzambe. Elle est pacifique. Yango eleki Je peux avoir raison. yango eleki Je peux avoir raison. noki. Il y a toutes ces choses. Ata oza na raison, makambo oyo nyonso elekaka. C'est pas une sagesse divine en haut. Ezali bwanya eutaka ya Nzambe. Wana eza bwanya ya Nzambe te. De Dieu. Oyo ya Elle Nzambe est éprouvée yango ezali éprouvé. dans des situations d'épreuve, dans des situations d'épreuve qui Ezali na parfois ba situation ya épreuve tolekaka. dépassent notre intelligence. Oyo ezali koleka mayele na En biso. haut, elle est d'abord pure. Yango bwanya ya Nzambe ezali nanu peto. Ezali pe ya kimia. Pe ezali na duti te. Ezali na bosawa. Abondante en miséricorde, Ezali tondi na bosawa. en bon fruit. Ça, c'est la sagesse divine. Yango nde bwanya ya Nzambe. C'est une sagesse humaine Oyo ezali sagesse. O mususu wana ezali sagesse ya bato. qu'on énonce, mais la sagesse de Dieu, Oyo eyinaka. Kasi bwanya ya Nzambe avec la parole d'en haut. ezali nde eutaka na lola. La parole du trône de Dieu est venue à nous et la révélation Epai na bato na Nzambe accompagne la parole qui nous est adressée, la sagesse. ezali révélation ezali koya ekompaniaka liloba na Nzambe oyo bamemeli biso. Et il y a une relation Pe eya na relation créée oyo esalami de notre âme à Dieu, avec Dieu, et à kati na ame na biso pe ame na biso na Nzambe na liloba na ye l'école de la révélation. na nzela ya kati ya liloba na révélation na ye Avec cela, na wana nous pouvons être dans la présence directe de Dieu. Dans tokoki kozala mpenza na présence na Nzambe ya solo. ce ne sont plus les hommes qui pour interpréter, Ezali mpe bato bakoyandola biso te. mais c'est Dieu qui paraît avec sa gloire, Nzambe ye moko possède sa parole infallible, akomitalisa biso kati na nkembo na ye. et je crois que ça c'est la position qui doit être la position de l'église à la fin. Yango nde telemelo ya ecclesia yango esengeli kozwa na suka. La sagesse divine, Bwanya ya Nzambe lui-même, la révélation de la parole de Dieu, ekendeke na emonisa eloba na Nzambe la manifestation de la puissance de Dieu, pe komonisama ya nguya ya Nzambe. exemple de toutes, Yango ezangi doute, pas deux visages, pas deux langages. ezali na langage mibale te, maloba mibale te, ame mibale te. Dieu. Wana nde sagesse ya Nzambe. Cela doit être accordé par la grâce de Dieu. Yango esengeli kopesa na biso na ngolu na Nzambe. Et Pierre, au premier chapitre, Soki tokangi na Pierre, premier chapitre, le verset 12, na verset 12, chapitre 1, na mokapa ya liboso, verset 12, verset 12, 1 Pierre 1, verset 12, elobi boye. cela a été révélé que par leur mystère, Oyo etalemisa na kati na ntombo na mosala na bango, et à vous les choses mêmes pe makambo oyo nyonso qui vous sont maintenant oyo sasa hivi annoncées par les hommes, batalisi bino epai ya bato,
ont prêché bango batei salut par la puissance du Saint-Esprit liloba na libiko du ciel. na nzela ya Molimo Santo eutaki lola makambo oyo kati na yango Des choses que l'œil n'a point vues, ezali makambo oyo liso emona te montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a ekota na motema ya moto te makambo oyo nzambe abongisaka mpo na bo balingaka ye et ce que des hommes yango nde bato ont été envoyés par Dieu oyo batindemi kuta na nzambe qui ont prêché le message du salut oyo batei par la sango puissance du malamu Saint-Esprit envoyé du ciel na nzela ya Molimo Santo etindamaki kuta na lola et que des choses ont été annoncées dans lesquelles ezali makambo oyo basangelaki kati na yango regardez, vous ne savez pas ce que ça signifiait, il y a des choses qui existent, et même des anges ezali makambo oyo atako banzelo sont cachées aux anges. balingaki bayeba kasi yango ebombana liboso na bango Il y a des choses qui sont même restées cachées aux anges. tala ni makambo oyo ebombana meme ata na baanzelu C'est le mystère de Christ et l'Église. ezali libombani ya Kristo na eklesia Avec son épouse. Et si nous prenons cette comparaison, soki tozwi comparaison wana si nous tenons 6 cours avant, mpe soki tosali likambo wana ya liboso nous devons comprendre que tosengeli kososola ete tout le Seigneur, nous devons comprendre que maintenant, tosengeli kososola ete sasa ipi à l'épouse, révèle à l'épouse quelques mystères. esengeli ete Ça doit être dans l'Écriture. epu abombi mpo na épouse na ye mwa makomi mpe mabombani Et qui sont au-dessus de la parole. oyo ezwami na kati na liloba Il n'y a qu'une révélation de Dieu eza kaka na révélation moko ya nzambe qui existe dans les Écritures, dans la parole de Dieu. yango ezwami kaka kati na liloba na Toutes les nzambe autres révélations sont des chemins parallèles qui nous mènent à la perdition. barévélation ezali kaka banzela ya oyo ezomema biso na kati na nzela na nzambe Pensons à cela, komona yango nous voulons nous laisser mpe tondima yango le Saint-Esprit nous révéler ces choses. Car e totika Molimo Santo arevele biso makambo oyo nyonso il leur fut révélé, verset 12, que par leur ministère, ils devraient transmettre à eux-mêmes etalisama ete na nzela toma na mosala na bango choses même basengelaki kotalisa biso mabombani oyo annoncées par les hommes qui vous ont prêché. yango basangeli biso na bato oyo bateyaki biso sango na nzela ya Molimo Santo oyo eutaki lola Envoyés du ciel. amen Et dans lesquels même les anges kati na yango ata banzelu plongent les regards. balingi kotia miso na L'Ancien bango Testament a utilisé les prophètes, nzambe autilize bien baprofete sûr avec son esprit. mpe na molimo na ye Il leur a montré des visions, il leur a donné sa parole. atalisi bango bavision atalisi bango liloba na ye L'inspiration qui leur était accordée. mpe inspiration epesamaki bango Il a baissé le même Saint-Esprit sur les apôtres atie Molimo Santo moko moko likolo na bantoma prophétiques mpe bayebi liloba ya prophétique qui étaient déjà fixés, oyo nzambe apesaki soit révélés au peuple banda kala dans toute sa intégralité, dans toute sa véracité. atalisi bango yango na mobima na yango Est-ce que quelque chose a changé à cela? Absolument pas, absolument pas. eske eza likambo oyo tokobakisa kuna ata moke te Alors aujourd'hui encore, lelo mpe lisusu les mêmes mesures, mesure moko moko wana les mêmes conditions. condition moko moko wana Il faut que ce soit des hommes esengeli ezala bato oyo par Dieu lui-même oyo nzambe ye moko atindi pour annoncer, mpo na kosangela pas selon l'homme, lolenge ya dans bato la te puissance du Saint-Esprit. pese na kopemama ya Molimo Santo Ne vient pas et n'est pas démontré par les hommes, il prêche la parole. po Cette puissance vient du ciel. kasi ezali kotalisa bato bazotalisa loba nzambe te kasi eutaka na lola Autorisé à parler, ye nde apesi bango nzela baloba ils viennent sous l'écoute de la parole de Dieu, ils viennent sous l'écoute de la parole, sous la présence de Dieu. Ils sont enseignés par Dieu ainsi. boye nde na koyokaka liloba nzambe ye moko azali kolakisa moto na moto bango nzo bazali enseigné kouta na nzambe Verset 12. Tel qu'au commencement de l'Église primitive, il y avait des hommes qui avaient reçu la parole de Dieu. ndenge na ebandeli ezalaki na bato oyo bazwaki liloba na nzambe kouta na nzambe bazwaki liloba ya prophétique Dans lesquels les anges aiment même liloba porter elisakoli le regard. oyo kati na yango banzelo ata kutu Que ce bango soit la même chose. bazali kotia miso Que ce ne soit pas les hommes qui présentent leur sagesse.
ezali mpe bwanya na bango te. Et qui va transmettre leur explication. Bakopesa explication na bango te. Et il faut que ça soit par un appel divin. Esengeli ezala na mbela kouta na Nzambe. Soit prêché. Et liloba na Nzambe eteyama mpe na mokili mobimba. Si l'esprit de Dieu peut être sur nous, soki molimo Nzambe ezali likolo na biso, nous introduire dans ces choses. ekokolisa biso na makambo oyo nyonso. Oh, profondeur de profondeur. Oh, mozindo na mozindo ya makambo na Nzambe. Des choses dans lesquelles même les anges. Makambo oyo kati na yango atako banzelo bazali kotia miso. Qui ont écouté la parole. Parmi bandimi oyo bayoki liloba. Et tels hommes là. Kati na bato wana. Qui ont été appelés du haut des cieux. Oh, babengami kouta na lola. De la puissance du Saint-Esprit. Na nzela ngoya molimo santu. Pour refiler la révélation du Saint-Esprit. Ono kozwa révélation molimo santu. Dans lesquelles même les anges. Pe basangeli biso yango. Je me dis pas. Mabombani oyo kati na yango ata banzelo bazali kotia miso. Dans le même Pierre. Dans 1 Pierre. Kati na 1 Pierre. Au premier chapitre. Na mkapi ya liboso. Ici il est écrit. Awa ekomami. À partir du verset 24. Kobanda molongo ya tukumi baye na minei. Peut-être après le verset 23 ou verset 24. Ata kobanda tukumi baye na misato. Vous êtes vraiment nés de nouveau. Bozali penza oyo bautei sika. Na nzela ya mumboto ya corruptible te kasi mumboto oyo epolaka te. Na nzela ya liloba kitoko pe ya nguya oyo ewumela libela libela. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Pe moto azali lokola herbe pe nkembo na ezali lokola fleur. Pe fleur wange ekawukaka pe herbe wange ekufi. Kasi liloba na Nzambe ewumelaka seko na seko. Zokande ezali liloba oyo basangeli bino lokola message ya lobiko. Yango nde eteyamaki na ebandeli mpe tondimi ete e yango nde lesakoli liloba ya lesakoli mpo na eleko na biso e totikala kati na balimite na bandelo ya liloba na Nzambe. Oyo kani alingi kotalisa makambo lolenge mosusu elingi koloba ete ye asosoli eloko moko te. Nyonso ekawukaka mpe ekwei. Moto azali nani? Aza lokola vapeur momo ine eza mokuse. Nzambe azali kosenga ete tokoka tosenga ye apesa biso makoki ya kopesa biso momoi po asunga biso po mosuni nyonso ezali lokola lititi. Toza na bato pembeni na biso balongwe basi bakufi. Okomona nsima de mikolo mibale misato elekaka nini eloko moko tapoli. Moto azalaki na ye elongo na ngai ti loye tongo na yo. Oh, bomoi ekosala ekosunga mpo na nini? Soki kaka yo olinga kozala kaka na raison, olinga kozala na raison. Bomoi oyo Nzambe akumisami te Nzambe akoko pambola te ezali vie moko ya pamba. Sans que la promesse que Dieu a donnée à Abraham s'accomplisse, c'est-à-dire c'est-à-dire soki par exemple elaka oyo Nzambe apesaka na Abraham ekokisami te yo Abraham ozali lipamboli mpo na mabota. Naza na droit ya kodute soki oza moto ya lipamboli te esengeli na dute na bomoi na yo. bazali baoyo bapambami kouta na Nzambe kouta na nkolo.
tozali baoyo bato ya kobosana mpe ya kozanga makasi. Nous fanons et nous tombons. Tozali kobima kobotami ofleurir okauki mpe okei. C'est ça qu'il s'agit. Yango nde mama na likambo. Ndenge totangi yango liloba na Nzambe ewumelaka seko na seko. Oh, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message. Yango nde liloba oyo esangemela bino lokola etinda ya lobiko bato na Nzambe kopema na Molimo Santo balobaki de la kuta na Nzambe. Ils sont poussés, inspirés par le même Saint-Esprit. Bazali o kani ba pema mina Molimo Santo moko wana poussés par le Saint-Esprit, oui ou non? Bango pe bakolobaka lolenge wana. Saint-Esprit pas parler autre langage. Bakoloba le langage moko. Il va aussi changer sa parole. Non. Est-ce que Nzambe kobonga le loba na ye te? Tout reste tel que c'était dans les temps anciens. Ah, nyonso kotika ndenge yango ezalaka na kala. N'a fait qu'être révélé nouvellement et mis en lumière. Ah, asalaka nde a révélé yango lisusu pe kotia nyonso na polele. C'est tout écrit dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Nyonso ekomé na yuta na makomi pe na loba na Nzambe. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Libote ezalaki ebombanaka po ntango ekokaki nanu te. Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Nzambe atindi mosali na ye mosakoli prophète. Apporter le dernier message au dernier âge. Amemi sango etinda mpona tsuka oyo. Pas que les serviteurs nous créons de nouvelles directions. Yingo lobete na message to kosala ba direction ya sika. La direction divine. Kasi na direction ya Nzambe. Nous n'avons pas formé notre propre plan, mais reconnaître le plan de Dieu. Ka to kenela ba mwango na biso to koyeba mwango na Nzambe. C'est ce qui compte. Yango nde eza na mutuya. Je dis penser à une autre parole, à Éphésiens. Na kanisi likambo mosusu liloba mosusu Éphésiens chapitre 4. Car nous avons entendu. Ah, tango toyoki liloba na Nzambe. Pe mutu nzako mituna. Qu'est-ce que Dieu a dû réellement pu faire et produire en nous après avoir entendu toutes ces paroles? Nini Nzambe akoka yokaki kati na biso pe akoka sala kati na biso na biso koyoka liloba Nzambe oyo. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers na lenzi bino ngai mutu na boloko ya Nzambe botambola na lolenge Nzambe en toute humilité, na bopole nyonso avec la patience, pe na patience qui se supporte, pe to se supporter. Soyez attentifs Bo sala angele à conserver l'unité de l'esprit. bo batela unité ya molimo. Traduction Mengue. Bénis ceux qui procurent la paix et dont le cœur. Ba pamba maba oyo bazali komema kimia. Bénis soit ceux qui sont tout. Ba pamba maba bazali peto. Sur le serment de la montagne. Ah. Le Seigneur a donné toutes ses promesses. Na serment montagne. Matthieu il dit bénis. Kolo yemuka pesi bilako nyonso. Dont le cœur est pur. Alobi apa mama oyo azali na motema ya peto. Ce n'est pas toujours ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ezali ka baoba loba kolo te. Mais bénis ceux dont les cœurs sont purs. Kasi ba pamba baba oyo bazali na mitema ya peto. Souvent on ressent, on peut ressentir tout ce qui peut ressortir d'un homme de son cœur. Kasi tino ni minto monaka oyo koyoko bima na kati na motema ya mutu. Par lesquels Nzela na yango et il emporte tout sur son chemin. Et Il n'a pas de faire comme ça jusqu'à la fin parmi nous. Dieu veut nous faire grâce. Nzambe alingi kosala biso ngolu. Il veut changer notre nature. Akobongola nature na biso. Il veut sortir, ôter tout ce qui n'a pas. Alingi abimisa oyo nyonso elongo bani te kati na biso. Un cœur nouveau. Apesa biso motema ya sika pe molimo ya sika. Notre corps, nous pouvons être faibles et être malades. Po na kati na nzoto na biso kokozala malade. Doit avoir reçu la vie de Dieu. Na miso na Nzambe tosende kozwa bomoi na Nzambe. Ça veut dire que nous avons été engendrés par Dieu. Tozali batoto tobotami sika. Na nzela mumboto ya Nzambe.
Tel qu'un homme peut tolérer un homme, tout produit selon son espèce. o ndenge moto abotaka moto nyonso ebotaka na lolenge na Et si yango. nous nous appelons frères, tokoyembeka bandeko et que lui il a déjà ça veut dire que nous avons été engendrés par Dieu. Et elingi koloba ete de Dieu. tokangolami tobutami sika na nzela ya nzambe Tout produit selon son espèce. nyonso ebotaka engebene na C'est le premier-né entre lolenge na yango. Et si nous nous appelons frères, soki tomibengi bandeko et que lui il avait déjà dit, likolo alobaki yango deja. Il a dit, je révélerai ton nom à mes frères. alobaki nakotalisa kombo na yo na bandeko na ngai ya mibali. Père, j'ai révélé ton nom alobi natalisaki kombo na yo du monde. na mokili. C'est ainsi que c'est écrit déjà dans les prophètes, dans la parole prophétique. ndenge wana nde ekomemi na liloba oyo ya Je lisakoli. révélerai ton nom nakotalisa kombo à na mes yo frères. katikati na bandeko na nga. Quelle révélation merveilleuse de Christ. Oh, revelation nini ya kitoko ya Kristo. La révélation de Christ en nous. Revelation ya Kristo katikati na biso. Je ne sais pas si nous comprenons tout cela. nayebi te soki tozali kososola makambo oyo nyonso. Si cela nous a été déjà révélé par le Saint-Esprit. nyonso wana emonisami biso na kati na nzela ya molimo santu. Car nous ne nous connaissons plus selon la chair, mais selon we l'esprit. te toyebi biso lisusu engebeni na nsuni te kasi toyebani selon kaka na ndenge ya molimo. Nous y comprenons divinement parce que nous avons été ramenés dans l'état. toza kososola yango mpo tozongisamaki na kati na mutu oyo na bato oyo na lolenge oyo esenga tozala. Tous ceux avec patience de ceux qui se supportent pe mutuellement. tozala na lolenge ya bato bazali kose supporte mpe balingani kati na patience mpe na bolingo. Soyez attentifs. sasa ekosala anglais L'union de l'esprit par l'union de la paix. mpo tokangami biso banso na bomoko ya kimia. Nous savons que l'esprit de Dieu joint ensemble toyebi ete molimo na nzambe esangisaka dans la même épître d'Éphésiens chapitre 4. na kati na mokapi moko wana na Efesie chapitre 4. Car nous ne devons plus être des enfants ignorants. po ete tosengeli kozala bana oyo bazali na mayele te De la mer, par oyo bazali kotempa-tempa des hommes qui cherchent à séduire par la ruse, na bato oyo bazali koluka ete bapengisa bango na nzela ya mayele mabe. cherchent à séduire par la ruse. bazali kopengisa bango na nzela ya mayele mabe. Cela doit cesser alors. wana esengeli esila. Alors nous revenons à l'unité de la foi, à l'union de la foi. wana tozongi na Et alors nous sommes moko ensemble même et alors ya molimo. nous discernons là où il y a de la tromperie, wana tokososola esika tromperie ezali, là où il y a de fausses doctrines, esika malakisi mabe ezali tokososola. que aucun prophète ni Paul ni mpo ata prophète moko te ata Paul Branham ata ndeko Branham n'ont enseigné. Nous pouvons donc discerner cela. bakokaki koteya makambo ya bimidele wana te. Ni Paul ni un frère. esengeli kososola makambo wana nyonso. C'est quoi? ata Paul ata ndeko Branham ata nto mosusu Discernement. atala yango te. Nous pouvons seulement discerner. tosengeli kaka Nous avons la parole de Dieu, kososola que nous la laissons valable comme mesure. liloba na nzambe mpe totika yango lokola Reconnaître ou pas. Ici, c'est epimelo to mesure. le juste jugement comme l'état de Moïse. ezala jugement ya solo lolenge ezalaki na ntango ya Moïse. Et sa prière. Quand c'était peut-être soki par exemple moto alobi lisakoli eloko moko ya songolo esengeli mabanga wana enganga. si ça ne brille pas, si c'est que soki engangi te elingi koloba ete oyo olobi wana ezalaki solo te. lumière artificielle. Ça va briller de la lumière de Dieu, la parole révélée. sasa epi yango nde tozali na bososoli ya solo na nzela eloba na nzambe ndenge ekomami na Efésien. De toute amertume, tika ete amertime nyonso peut-être les deux derniers versets du chapitre 4. toloba ata Verset d'Éphésiens. milongo ya suka ya chapitre 4. Toute rancœur, toute tolongola rancœur nyonso, rancune nyonso, injure injure nyonso, et calomnie soit retirée, mafinga to calomnie nyonso, même toute malice. ata mayele mabe Dans cette- emona na katikati na biso te. Faites plutôt preuve de bonté, de cœur. ozala bato ya En vous pardonnant bonté comme Dieu vous a pardonné en Christ. mpe kolimbisama maka boko na basusu ndenge nzambe alimbisa bino.
Suivez donc l'exemple de Dieu comme des bolanda enfants aimés. ndakisa ya nzambe Comme Dieu, le Christ oyo a aimé. alimbisaka bino Donc faire vous-même à Dieu. ndenge Comme offrande balakisi biso na losambo de sainteté. alobaka tata na biso ya lola En odeur de sainteté. Ici, il est écrit, awa ekomami suivez l'exemple de Dieu. bolanda ndakisa ya nzambe Ici n'est même pas dit, suivez l'exemple awa de balobi Dieu. kutu te ke ndakisa ya kristo Dieu était en Christ. kati nzambe azali kati na Dieu kristo a révélé son amour mpe alakisi bolingo na ye en Jésus-Christ, kati na yesu kristo notre Seigneur. nkolo na biso Suivez donc l'exemple tolanda be modèle de Dieu, ndakisa to modele comme ya des enfants nzambe bien-aimés. Auparavant, lokola balingami na yambo nous avions un bien-aimé, tozalaki na molingami moko de Düsseldorf. ya Düsseldorf Il a toujours bien chanté. ye ayembaka mingi Nous sommes les enfants du Sauveur. o tozali bana ya sauveur ya mobikisi Nous ne prenons pas de ça parce que la parole de Dieu doit être prise exactement. vi tosengeli kolobaka ndenge loba nzambe Les elobi choses exactement parce que Dieu les a pris. Parce que Dieu veut que po les choses nzambe alingi ete tozala bana na ye Nous devons aussi là formuler les choses. esengeli toloba makambo lolenge biblia elakisi yango Formuler dans la parole de Dieu. Nous sommes enfants. ifo ezwa yango esengeli ezwama ndenge liloba nzambe elobi yango Nous ne devons pas dire Jésus est mon Père. tokoki koloba te ko jésus azali tata na nga Nous sommes enfants du Sauveur. tozali bana ya mobikisi Nous devons voir les choses ordonnées bibliquement. tosengeli kotala makambo lolenge liloba na nzambe elobi yango Dieu est notre Père. nzambe azali tata na biso Il est entré en Jésus-Christ. akotaki kati na kristo Dites notre Père. yango tata na biso ya likolo komona ekomisama Il s'agit de revenir esengeli ete tozonga l'Esprit de Dieu na liloba na de nzambe son ombre. mpe tozipama na ombre na ye Et c'est même Esprit de Dieu nous couvre de son ete ombre. molimo moko ya nzambe ekamba biso La parole na kati na liloba na ye manifestée. epe Soit emonisama créée en nous et qu'ainsi nous yango esalama katikati na biso soyons de Dieu. C'est pour cette raison que notre Sauveur, nde yango wana nkolo na biso chapitre 20, a dit na chapitre 20 alobi je vais nakei au Dieu epai ya nzambe na ngai nzambe na bino votre Père. epai ya tata na ngai tata na bino Ces versets bibliques ont une grande importance. makomi nyonso eza na motu ya monene Devenir la race. oyo tokomi libota On sait comment na ça nzambe s'est passé, comment nous sommes devenus. toyeba tosengeli koyeba lolenge nini tokomi yango En tant que Yahvé, po ye en tant que yave venir dans un corps de chair. ayaki na nzoto ya mosuni Comment cela a eu lieu? nde na lolenge wana A été donné, annoncé et l'Esprit de Dieu a epesalemaki ete asangela dit, liloba na nzambe vers celles qui avaient reçu la parole de la na promesse. baoyo bazwaki liloba na lelakisi De divin naquit. C'est mpe comme ça bango aussi. nde mpe mwana nzambe abotami Peut-être que je l'ai un peu formulé de façon crue hier ntango soir, mosusu natalisi yango lolenge mabe mais je vais encore le répéter kasi ici. nakozongela yango Tout le répéter. nakozongela yango nyonso Dieu n'a pas de fils au ciel auquel il avait dit. nzambe aza na mwana te kuna na lola esika epai oyo balobaki Cela n'existe pas. kuna wana makambo wana ezali te Il n'y a pas une attestation pendant 4000 années dans le ciel qu'il y a un père. eza na elikomi moko te bambola nyonso 4000 oyo elobi likambo wana Un fils. Ça n'existe pas. Même o fils moko azalaki na lola kuna ezalaka te Yahvé, yave Elohim, elohim l'esprit, oyo azali molimo en tant que Yahvé, en tant que yahwe en forme visible, c'était amitalisaka na lolenge ya komonana l'Ancien Testament. na ancien testament Il a parlé aux prophètes. alobaki na basakoli Dès le commencement sorti de Dieu, les logos, mpe yango nde les mêmes. liloba nzambe euti kuna na ndenge ya logos Dieu avait mpe ye moko moko wana Jésus-Christ. amitalisi na kati na yesu kristu Nous voyons tomoni ete Dieu a donné les choses. nzambe apesi makambo De la même manière, nous croyons lolenge moko tozali kondima que comme Père, azali lokola tata il s'est révélé. ensuite amitalisi Touchons na kati na biso cette révélation dit au contraire. révélation oyo De ce que pour notre salut, il s'est révélé ainsi. mpe na ndenge loliko na biso amitalisi lokola Accomplit la rédemption. molimo kati na biso mpona kopokisa lisiko Pour établir sa demeure dans les mpe pour pouvoir atia quitter efandelo na ye kati na eklese na ye a eu lieu pour nous qui avons été condamnés dans la po chair. lisuki esalamaki
tango ye akotaki kati na tout a eu lieu, eklezia na ye po ye na kati na nzela ya molimo nyonso ekokisamaki, accompli. nyonso ekokisamaki. En fait, la parole de Dieu n'est pas boyeloba na nzambe pensée pour les théologues. esalami mpo na batheologue te, Un moyen attribuer la chose, bien comme on l'a dit, kaka ndenge tolobi ils l'ont prise, bango basosoli te. un droit divin, un appel divin. Esengeli ezala mpo na bato oyo baza na mbela bota na nzambe, Que Dieu l'a apporté et la parole de Dieu. mpe batalisa yango ndenge nzambe amemi yango, Amen. mpe bapalisi yango lolenge nzambe alingi. Amen. Nous avons fait quelque chose de scientifique. Eza likambo oyo tobokomisa yango likambo ya science. Hollandais qui avait étudié 7 ans. Naza na ndeko moko hollandais, évêque moko hollandais asali dokotola pendant 7 ans, Est tombé par l'enseignement de la. mpe akwei na lelakisi oyo ya divinité, Et il me disait, mpe aza koloba na nga, frère Franck, pendant ndeko 7 Frank mbula sambo ans, j'ai étudié mbula sambo natangi makambo oyo nyonso. la Dieu principal pendant 7 ans. baetili na ngai mpenza ya motuya mbula sambo, Le Fils et l'Esprit de Dieu. C'était la chose principale dans toutes mes études. nzoka nde wana ezali makambo pamba, kasi na molimo mosantu Dieu se révélera à toi. chose principale yango ete nzambe amitalisa epai na yo. Nous avons fait quelque chose de scientifique. Bango bakomisa likambo ya science, Cela est un obstacle pour Dieu. wana ezalaki obstacle ya miso na nzambe, Ils doivent en fait l'ôter. yango nde esengeli kolongola yango Des choses qui est mis dans leur cœur, des choses oyo nyonso batiaka na motema na yo. réelles. Ici dans la parole de Dieu, il est dit, awa na loba nzambe elobami suivez l'homme d'exemple de Dieu, le modèle de Dieu. tolanda ndakisa ya nzambe, modele ya Marchez nzambe dans l'amour, kati na bolingo aussi le Christ vous a aimé, ndenge mpe kristo alingaka biso s'est offert mpe amikabi lui-même à Dieu pour nous. amikabi kwe epai na nzambe mpo na biso Et un sacrifice lokola mbeka mpe sakrifisi ya odere ya malamu c'est en Christ. kati na Le kristo. Seigneur, nkolo na biso amitalisaki que nous avons été agréés par Dieu et rendus mpe agréables par tozwami tozalaki agreye epai na Dieu. nzambe C'est parfait. mpe tokomi bato babongi be, Et notre sacrifice est nécessaire pour nos péchés. yango nde azalaki mbeka mpo na masumu na biso, Et une fois pour toutes, mpe alongoli yango mbala moko et est suffisant, mpe yango ekoki be, et qui dans la foi mpe biso kati na kondima voit et fixe le Seigneur dans la croix, comme un cantique le dit. esengeli koloba ndenge bafikisi yango na kati na nzela ndenge kantike elobi Sur la croix, kuna na koruze reçoit au même moment son salut. azwi mbala moko kondima na ye e plutôt lobiko na ye oyo nyonso andimi Comme il est écrit, ndenge ekomami il n'y a pas de salut en aucun lobiko eza na nkombo mosusu te be kaka na nkombo na aucun autre Yesu nom Christ. sous le soleil dans lequel nous aurions le salut. Non. ata Voyons que nkombo tout moko te, ensemble, jamais. sans la parole, l'esprit, po liloba l'évangile, esprit les mpe mystères, évangile mpe bamystère, la révélation de Dieu en Christ, révélation ya nzambe kati na kristo, la révélation de son nom et de sa révélation ya volonté nkombo na ye, va ensemble. nyonso ekendeke elongo. Heureux sont les hommes qui sont sous l'écoute de la parole. esengo na boyo bazali koyoka liloba na nzambe Moi, toutes ces choses acceptent et reçoivent. mpe bazali koyamba likambo oyo nyonso mpe bazali kondima yango Révélées par l'Esprit de Dieu. parce que etalisali bango na nzela ya molimo mosantu, Remarquez tout nouveau. atako eza mosika eza ya sika. Est-ce que la Bible n'est pas devenue pour nous un nouveau livre? Est-ce que bible oyo ekomi livre ya sika mpo na biso te, Les anciennes vérités. ekomi bancienne vérité yango nde etalisami? Est-ce qu'elles nous ont pas inondé notre cœur? Est-ce que etondisi mitema na biso te Parfois, ce que Dieu a fait. na ndenge oyo makambo oyo nyonso nzambe asali? Seulement faire attention. tosengeli kosala angele, Soit dit. eza na makambo mingi ya koloba. Frère a parlé à nous mercredi soir, il disait, ndeko wana azalaki mokolo ya misato na poko alobaki là, il ne fait pas froid. kuna sika nzambe azali pio ezalaka te. Nous entendons comment ça devait continuer. omoni ndenge yango esengeli kokoba, Vingt comme tiré du bout de revolver. eza lokola moto abeti revolver. Dieu est un feu, c'est dévorant. nzambe azalaka Parce que les feux, moto oyo ezali en sa kodevore, présence, il peut pas faire
na recevoir. miso na ye Si nous sommes dans sa présence, alors, pio ekozala il te devait nous pénétrer. Et nous consumer. yango ekotaka esika nyonso epenetraka ekotaka po eza moto Puissante que nous avons écouté ici. ndenge lilobo toyoki awa Vous manquez quelque chose. soki ozangi eloko Pas ici, le mercredi. yaka mokolo ya misato Vous devez parler maintenant de nos frères et sœurs de l'Assemblée locale. toza koloba na ntina na koloba na ntina ya bandeko na biso ya assemblée locale awa Même pas attendre. eza likambo ya kozela La te réunion arrive. réunion ezali lisanga mayangeni ezali koya Nous sommes pressés que cela arrive. Comme tozali presse mpo yango eya je suis heureux quand on me dit. Alors, parce que naza na esengo ntango balobi tokende na ndako ya nzambe qu'on soit heureux tozala na esengo quand on vient dans la maison du Seigneur. ntango toza koya na ndako ya nzambe Cela ne veut pas parler d'un bâtiment fait de main d'homme. wana eza koloba na ntina ya bato ema basali na bato te Comme l'église du Dieu vivant. kati lokola eklese ya nzambe ya bomoi Et n'oublions pas. tobosana te L'église. église La condamnation a été prononcée sur elle. kolaka mabe esangalamaka likolo na eve likolo na ye Et la malédiction. mpe kolaka mabe Pour que nous ayons la paix et que nous soyons justes. ekweyaki likolo na ye mpo tozala na kimia Et trouvions les saluts. mpe tomona lobiko na nzela na ye Faisons attention tosala angele que tout tosala nyonso ce que cette vie de Dieu, po ete bomoi nyonso oyo ya nzambe tout ce qui peut écouffer ou bien retenir ou apprécier cette vie de Dieu, nyonso oyo ekoki kosala ete eretenir biso elonga katikati na biso point à nous. Nous devons être attentifs et veiller ezala elonga tosala angele mpo na makambo nyonso wana pas attristés par nos pensées, par nos po paroles. ete ekoka kozala na biso ekatana makanisa libo ekatana na nzela eloba na biso Nous sommes dans la te grâce de Dieu tozala na crainte na biso liboso na nzambe que Dieu nous a accordé. mpona oyo nzambe Ces choses apesi que nous biso devons marcher, tobatela yango mpe totambola elongo na yango vivre et être trouvé dans ces choses. tozala mpenza na bosoka mpe tozwama kati na makambo wana Si nous ne savons pas. toyebi Quand te est-ce que notre Seigneur, quand notre temps arrivera, ntango nkonga na biso ekokoma ekoka je pourrais me tromper de 20 ans, de 50 ans, de 100 ans, mais il était prêt. nakoki kozala mo 50 ans 20 ans kasi tokozala kaka prêt Il s'agit eza likambo nde que nous puissions déjà maintenant avoir la certitude dans notre cœur. sasa ye mpe tozala na sikisiki ete na kati ya mitema na biso Ou bien si nous partons, comme To, on se couche le soir, tozali on ne se komibunda lève plus le matin. Bien, bon, voyage, ils viennent. komikangisa La vie est comme une vapeur kasi bomoi ezali lokola mopepe qui fleurit et ensuite oyo va, ebimi et subitement. nsima nango ekauki Mais mpe ekoyi kasi si nous avons la certitude soki toza na sikisiki d'avoir abandonné tout, ete tobwaki nyonso tout, nyonso tel que Dieu nous a pardonné en Christ, ndenge nzambe alimbisi biso kati na je kristo n'ai même plus avoir raison, au contraire, nakoki kozala so na rezo te kasi nzoka nde qu'on a mal fait. Alors, tondima ete tosali mabe rien contre qui que ce soit. tozala eloko songolo ta contre mutu moko moko boye Pour les pardons, pour la réconciliation. esenge tosala nyonso mpona pardon mpona réconciliation On a marché dans la foi. mpe tokopa kotambola kati na kondima Passons de la foi à la vue. Que le Seigneur, boye nde tokoma topase toutes ces paroles à nous, na kondima mpe tika ete nzambe akamata makambo oyo nyonso kati na biso vivent profond de notre cœur. azwa yango akolitana kati na mitema na biso mobimba Souligné mpe parmi des ndenge milliards. tosilinye yango Il y a seulement une poignée de personnes katikati na bamiliare ya bato bandimi eza kama etuluku ya moke qui auront la grâce de l'écouter. oyo bakozwa ngolu ya koyoka ye Et nous avons la grâce d'appartenir à cette mpe tozali na ngolu ya kozala na mwa etuluku moke ya bamiliare wana devrait déjà être assez de raisons pour remercier le Seigneur. yango nde esengeli kozala barezo ebele oyo esengeli deja kopesa matondo epai na nkolo Peut-être supplier pour ouvrir notre bouche et louer le Seigneur. obie oyo esika ete ezali batindikaka biso mpo tokumisa nzambe Ouvrir notre bouche. Mais tous, kasi biso moko nde tofo toyandola monoko na louer le biso Seigneur biso bana tosengeli kokumisa nkolo et qui nous a accueillis mpo ayambi biso et qu'il a parlé avec nous. alobi na biso Il s'est révélé nous-mêmes à nous. amitalisi epai na biso ye mei Il a révélé sa parole et ses alakisi mystères. biso liloba na ye mpe banzela na ye Qu'il puisse nous accorder la sagesse d'en haut. apesa biso bwanya ya lola Qui se laisse reprendre. atika azwa biso Qui ne semble pas. mpe Sagesse qui est pure. tozala na bwanya oyo ya peto Qui est exempt de doute. oyo ezanga dute oyo ezanga
mayele mabe vouloir avoir raison. Non. makambo oyo nga na tana raison te wantu tika De Dieu qui est passé, tozala bana na nzambe qui vient avec la parole révélée de oyo Dieu par l'instruction, bazwie baye na liloba efungwami ya nzambe introduit dans toutes ces choses. pe tozali bakoti biso na kati na makambo oyo nyonso. Pour ce temps, qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Awa na ntango tokoloba nini mpona na makambo wana Seulement dire merci à Dieu. bobele kaka koloba merci epai na nkolo. Nous sommes ceux qui rêvent, comme ceux qui rêvent, mais nous ne rêvons pas. tozali lokola bato bazali koreve te toza koreve te Réveillés. kaka tozali kosenzela Réveillés parce que nous avons écouté les derniers appels. parce que toyoki mbele ya suka Réveillés. tozali réveillé Donc, nous nous lever à la disposition du Seigneur jusqu'à la fin et rester fidèles. tosengeli kotelema kaka na liboso na nzambe ntina suka Il te tient et il me tient, il nous tient tous. ye aza kosimba biso ngwi Nous sommes saisis par ses mains et nous sommes dans ses mains. tozwami kati na maboko na ye mpe tozali kati na maboko na ye Et gardés, mpe tobombami et nous restons gardés dans ses mains. kati na maboko na ye De la foi à la vue. mpe tokoleka na kondima pi na komona tika ete nkolo akomisama amen totelema mpona kosambela Ensemble, tosambela biso wana elongo pour le grand privilège mpona que nous avons litombo oyo apesi biso dans ton nom, na kati na nkombo na ye de ta parole. tosangana mpe na eloba na ye Bien-aimé Seigneur, nkolo na biso ta parole est fraîche, liloba no ezali tranchante, kitoko elle est parfois tranchante, ezali mpenza ntango mosusu kotuta à double tranchant. mpo ezali kuto ya double tranchant Elle sépare tout. eza kokabola nyonso Elle nous accorde eza kopesa biso ce que tu nous as accordé, oyo oyo opesi biso notre Seigneur. nkolo na biso Dieu fidèle, nzambe oyo ya sembo dont le prophète faisait que c'est d'imaginer, nous pouvons maintenant le voir, oyo baprofete bazalaki nde kokanisa biso tokoki komona yango des choses tokoki komona makambo oyo que les apôtres avaient écrites, oyo bantomba bakomaka les voir sous nos yeux. kasi biso tomoni yango na miso na biso Seigneur notre Dieu, qui a appris o nzambe na biso tous les prophètes. yo osalaki oyo nyonso Ta parole nous est demeurée et restée par ta grâce. mpe liloba etikali biso kati na ngolo na yo Agrée-nous tous. tika ete oyamba biso banso Oh Dieu fidèle. o nzambe ya sembo Crée ces choses par la puissance de ton sang. sala makambo oyo nyonso na Empêche kati ces na choses ngwe ya makila na yo et par la puissance de ta parole. mpe na ngwe ya liloba na yo Que ta parole tika ete liloba na yo soit Et- accompagnée de ta sagesse. ezala akompagne na sagesse na yo na bwange na yo Seigneur, car c'est la révélation de l'Esprit. mpo ete ezali révélation ya molimo Dieu, ensemble nous te remercions. elongo topesi yo matondi Que nous avons d'avoir écouté le message mpo na ngolo toza na yango ya koyoka message et de n'avoir rien ajouté, mpe tobakisi eloko te d'avoir rien retranché. tolongoli eloko te D'attendre patiemment tozali kozela na patience nyonso ce que tu accomplis tout, à ce que nous na avons ntina ete yo okokisa nyonso ndenge olakaki yango dans son entièreté. okokisa na mobimba nyonso Israël, bénis pambola libota na israele bénis l'épouse de l'agneau, pambola mwasi na libala ya mpate toi époux de notre âme, de nos âmes. zala mobali ya ame na biso Oh, nous te remercions pour cela. topesi yo matondi mpo na yango Nous te remettons tout. tosengi yo topesi yo matondi biso banso Tous ceux qui nous comprennent mal, nous te prions. Oui, mpe mpo na bo tosala biso bazwa comprendre biso mabe tous ceux tosengi yo qui piétinent notre nom et qui les rejettent. mpe bazali kobwakisa biso Fais leur grâce. sala bango Sans ngolu ce qu'ils font. mpo na bango oyo mabe bazosala Que leur langue tika ete est enflammée minoko na bango ezali kopelisa par la mabe gêne, par l'enfer. na gn na enfer na Ils ne sont bango pas conscients. Oh, Et bazala tous na les gars qui conscience. commettent parmi ton peuple. te ezali Oh, Sauveur, fais grâce. yo ozali kati na libota na yo Tous ceux qui ont goûté le salut. sala ngolu La coupe oyo ete baoyo bagute na sali na yo Oh Seigneur, o nkolo mets-toi à travers leur chemin. Et mitia kati na nzela na bango chacun po ete moko na moko ce
se tienne devant toi. akokotelema liboso na yo. Du Seigneur, O nkolo et que ton évangile tika ete ne soit pas seulement apporté sango malamu na yo dans ekende la liboso puissance, eteyama personnellement par chacun. na nguya nyonso Nous ces choses, mpe ekokisama kati na croyons moko na moko que cela va s'accomplir. ndimi ete Encore na une fois, na nous te remercions. yango wana La topesi yo plénitude matondi de nos cœurs, na motema na biso mobimba grâce, jusqu'ici, tu nous as apporté. sala biso ngolo na ngolo nyonso osali biso Tu nous conduiras ti jusqu'au sasa ye mpi jusqu'à la fin. mpe tondimi tokamba biso te na suka. Oh, fidèle sauveur, O nkolo na biso ya sembo car j'ai un chemin à suivre. po toza na nzela ya kolanda À surmonter. mpe ya makambo ya kosurmonte Accorde-nous assez de force mpe esala biso makasi pour le faire. mpona kosala C'est yango. pour moi fidèle. O yo oza Nous te natikala remercions sembo pour tous les frères et sœurs. Oh, mpona bandeko les basi frères et mpe sœurs mibali. qui vont venir. Nous pensons à tous ceux qui sont dans des difficultés. tozali kokanisa na bango nyonso baza na Nous pasi. les apportons, sauveur fidèle. O sauveur fidèle. Que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans O la famille, quoi que ce soit. ezala na bafamille ezala bapasi ya moto moko moko zala na bango Partout il y a des soupirs. epai nyonso bato bazali kolela bazali koganga Lamentation, des cris. bamosusu bazali Que tu puisses faire grâce. kokoma. Et de O ton nzambe Saint-Nom. esala bango ngolu. Et tends ta droite. O lokola oyo ozali droite na ye À ton peuple la victoire de Golgotha. pesa na libota na yo victoire ya golokota katikati ya libota na yo. Et la gloire. O nzambe ya nkembo Que tu puisses percer. tika tokoko koperse kopasola Te remercions de tout ton cœur. Tu le feras. topeso matondo tondimi tokosalela yango. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à Et toi, à ton merveilleux nom. à ton merveilleux nom. Et saint nom. Amen. Pe komona kitoko amen.